bazon kabana mibali nyonso balobelaka belvi baza na 4 biloko baoni na basala bino famille bota boyoka ngai bolobaki papa kuluta alobaki te alobi bana mibali na bana basi bazolinga basala bino nini numéro 1 bana basi baoluka mwana mobali moko basi bautilize ye abenga yo na belle vidéo bacapture yo na ye ezala mutakalisation ezala na ngoka normal kaka boye bahibilie na matoi ya banani te basur te ekena matoi ya bato epuis nalobai makambo na oloba lelo ezaka ngai chéri kobetos papa koluka famille botane na oloba natali caméra en face Jérôme elaki diamba te Jérôme elaki agene te nalobi yango nazala na conscience na nga eza net bozosala promotion ya mabe invité bazokana bana mibali ya famille bota nyonso po balobelaka belvi nalali na ndoto soli motu na nga chéri yaka na parke otangaki kombo na nga kuna a 12 moto aosalela biso prise de vie et puis montage na ya émission oyo ndenge bozali kotala boye merci beaucoup na Issa Bamuma warrior guerrier oazo assistenga na minute oyo na émission oyo tozosola lelo makambo etali ntango ebike papa kulutu ayaka alobaka makambo etali belgique mais lelo na biso bino nalobelaka belgique oui outil de l'écriture mais lelo nakoloba makambo vérité moko boye oyo bato ebele bakozala choqué andeko ebele bakozala choqué parce que na kati ya libota il faut sincérité ezalaka il faut totambola bien parce que ye moko mama na biso belgique ami alingaka sincérité alingaka botosi alingaka limenia alingaka kimia ezala voilà merci beaucoup na bandeko nyonso kolingaka belgique andi outil de l'écriture je crois bien botalaki lobi premier épisode ya filme na bino Tartif oyo ezali filme na bino mama atindi bino sur na google papa kulutu explike biso bien te Tartif elingi koloba nini kende na google google ebeba te ti lelo google ezaka google kobalinga mosusu ekomi likambo ya google o google ebebi google ekosaka yango natindi bino boke kotala filme na bino Tartif oyo lobi déjà bozwaki premier épisode bomonaki premier épisode et puis lelo deuxième épisode ezokota famille bota s'il vous plaît tolanda bafilme ya belgique famille bota papa kulutu c'est papa kulutu qui part nalingi naza na posa totala toconsommer bafilme topartage bafilme oyo nazali komona oyo eza biso te famille bota famille bota bokende kotala filme bokende kopartage filme 15 heures quelque ebeti filme ekoti tala filme Tartif omona niveau ya kokoma oyo lisusu outil de l'écriture belgique andi ya koko famille bota na lobi boye soki biso famille bota eza na kati na biso moko azosala na émission mingi ya kofingafinga botala ye te en commençant par moi-même botala famille bota oyo bazosala promotion ya belvi bazobundela belvi au-delà de tout soki mpe bafingi belvi famille bota toyaka tofingaka te toyaka kaka korecadre parce que mafinga ezali ya famille bota alors boconsommer filme oyo Tartif na bino bandeko premier épisode na biso bascénariste tobenga yango exposition introduction deuxième partie ezali apogée troisième partie ezali dénouement oyo tobengaka conclusion donc filme oyo lelo lobi nde botalaki yango eza exposition donc exposition plutôt après exposition eloko eyaka koya complication plutôt complication eye apogée eye et puis dénouement eye donc film aza na partie exposition complication oya na ba deuxième épisode troisième épisode oyo ezokota yango na obenga yo famille bota yango na obenga yo amoureux to amoureuse ya
bafilme congolais nabika ate ke bafilme ya belvi bafilme congolais kende kotala kende na belvi tv kende kotala filme oyo tardif omona penake wi eza mama na fille parce que belvi kandi erataka te belvi kandi nanu asala filme te na bafanatique te parce que bafanatique mpe famille libota oyo belvi abenga baza mpe na baexigence nango mpe baexigence maa belvi salela biso mosala bien nanu babaya filme moko te nanu balemba filme moko te à chaque fois belvi kandi ndenge tokutaki na filme oyo ti koleka discrédit après discrédit ndenge asali tartif oyo cela veut dire akosala effort eleka discrédit c'est ça un artiste ezaka bongo ata na balanga nzembo bamusicien so babetaki album oyo boye album mosusu ezoya il faut eleka oyo wana bamona dimension artistique na yo savoir faire na yo ndenge omati lisusu artiste amataka artiste akitaka te yango momonaka maa belvi ntango koto bakofinga ntango koto bakoimilie ntango koto bakosala boye ye azali wana focus mosala focus scénario oyo asalela bino bafilme ya lolenge oyo toza kotala lelo na bino tardif oyo ezali filme oyo je crois bien boza deja ya kosi mama ya likambo ngai ngai naloba lelo nazomona bulu yeke ezokota makasi ngai azali papa kulutu bulu yeke ezokota pena ndeke oyo bato ya belvi bazoswana te baya belvi kandi libota batekaka yango te libota bawelaka yango te nyonso monga deya moto awela na kati ya libota komo wela place na libota te libota bawelaka yango te parce que belvi abi vous êtes famille libota famille batekaka yango te famille batongaka yango te famille baswanaka na ye oui singa famille ebendanaka ekatalaka te na famille nyonso baswanaka te koswana na biso ebima na télévision te biso toza bango te mais eloko na ye koloba lelo nameka mpe korecadre yango bien ngai géri covetox papa kuluta famille botonoloba na bino nazaka hypocrite te même maman belve esika avandi ayebi te géri alobelaka nga alobelaka fali nazaka hypocrite te mais na kati ya bafanatike ya belvi nous avons des spiritas des gaulois des warriors peut-être bawarriors bazali na bango bafanatike ya bato ya fali basoutenaka nde maa belvi peut-être na cinéma mais lelo ya bandeko na nga na oyo loba likambo lelo parce que ezotouche c'est comme si nazomona bato bazolobake papa kulutu alobelaka fali ndenge nazolobela su belvi bona boye belvi kandi nanu ye moko na naza moto makambo ya fali fere wera jibete baza bandeko na ye oui naza moto ya makambo wana te belvi kandi aza moto ya bamari misamu moto ya bajose ntida balor mbongo mais empêche te abina mpe misika fali abina mpe misika fere bandeko botika biloko oyo bolingi bosala o parce que nga nayebi bandeko ebele bolingi bosala eloko moya bongo bolobake lokola papa kulutu alobelaka fali biso tobanda otala ete na émission ya belvi mpo biso tozali bagauloise toza bagaulois bomema fali na makambo ya théâtre te bomema mpe belvi na makambo ya miziki te parce que namoni malobaka komolobama o bato balobelaka fali mingi nde bayaka kolobela belvi non, non, nous avons des Gaulois communicateurs qui avaient vie. Et puis, nous avons des Gaulois communicateurs. Nous avons des moi je suis Gaulois, mais je soutiens Belvi. Parce que nous avons des gens on dit que nous avons imposé Belvi. Tout indique qu'il y a comme un warrior. Non. Non. Ndenge peut-être tout le monde a bandé na biso babaku ona bango batindi ka senga na biso sila oh asa gauloise non mais ça la makambo wana te docteur mon équipe parce que na yoki comme on a été na kati ke papa kulutu azaka warrior a influence akande ba warrior agolo ba silika ka pona ni papa kulutu soutenir ye
Non, moi je suis warrior. Na théâtre, la suite de la serre nanga. Les éléments maintenant yo warrior aux otara. Na théâtre, on a soutenir Belfi otara comment on appelle? Film mais on a warrior. Et les éléments on a warrior, on a gaulois. Mais le film là au otara. Serre na so ben. Alors bande ko be bali na osala baninga ba na ko be na moni ba maloba mo boye ba yimisala mo baninga ngana yebi na ngai ke ba ko ba osala campagne ba campagne ngai mutu mo do peksa nga banda le lotika ko lobina be do peksa masaki Belvi c'est ma sœur na lingi Belvi ala patronne te ona ya bana na sakaya Belvi ngane na linga kote Belvi be na mutema neni ngazana dike Yakobe, to Kobe Jobs, to Papa Kulutu. Parmi bateaux sur les batailles à 7, on va à 16 heures, on va à vrai. Nana na kati. Nana yé pas vite au coq pour mourir, et ça il a ma chaîne, chaîne Mada, chaîne Tara Magana, sur mon chaîne T. Et même si les lots n'ont pas dit comment les lots, la famille du Bota, Moutou à la chaîne. Et ça n'a comment elle m'a capable vite les âmes là. Cela veut dire, la poété va découvrir la chaîne, et ça n'a pas fait la poété. Mais naï n'a pas la chaîne, mon côté, et ça n'a combo, et ça n'a pas fait, et ça n'a pas fait, non. Donc, tout ce qui est là, et nous, on a pour supporter des vérités. Bon, tu sais, c'est comme si ils ont même besoin de financer, famille, ils vont comme un warrior. Non. Nous sommes libres à Kokonakana. Et puis, on a dit que on a dit peut-être que on a belle fille, on a belle fille. Sauf que ça va gauloise. Mais bon, la question n'est pas belle fille, on a battu. Pourquoi on a refondé la fondation? Donc, les lois, on a un warrior, il a fallu pour pas. Si on a soutenu ça, on a dit Ina, ça, on a dit le théâtre. Peut-être avant l'épisode de commencer, on n'a pas major. Si on a soutenu, était pour un warrior. Et ça, mon thème, ma belle, de la solo, comme le son. N'a évité l'on dit en tout cas, vérité, on a le vanilo, et ça, vérité. Tout ça, la sincère, devant faire la somme. Tout ça, il est promotion. Ma film est étalement. Tout ça, il est promotion. Surtout, bino. Bateau, on y a un bon chaîne. Na comment il y a belle vie. Vous allez capable de construire les promotion. Vous allez te dire que nous finissons la bateau. Batala kabine belé, belle vie batala kemuki. C'est Papa Kulutu qui parle. Parce que ça moi na ndekonanga. Papa Kulutu a famille libéra. Donc, à ça moi na ndekonanga, il faut la sécuriser, il faut la ndekonanga tikira. Donc, bande kono so bana ba chaîne. O boro ba belle vie de mami, belle vie de maman na biso. Film na mo ekoti. Bo ça la promotion ya film. Parce que bien faut ça la ma casse. Parce que bozana ba chaîne. Bozana ba chaîne ça même monétiser. Bo ça la ma casse. Ata bo ça les promotion parce que batali bino mingi c'est bon. Parce que promotion de Kondinga. Mais le lot bo ça sous promotion de. Le lot promotion ça de. To solo la famille bota botika ngana loba c'est même si moloba ke papa tout to solo ba pas na solo ba vérité bo linga bo sana moto la vérité bande ko ba ça il a sous belle vie promotion té bo ça il a belle vie promotion bo azotalama akotalama ka bo ça il est bon a film a belle vie il faut être là bo ça il a belle vie musala je crois bien on a lobby et qu'il y a une matoi il y a nanité ba sourde et qu'il y a matoi ya bato et puis na ba na on ba lelo ça na ngai chéri comme toi papa pour ta famille botane na la tali caméra en face Jérôme la gidia ba té Jérôme la gagné té na lobby ya mo na ça na princesse na nga pesa net bozo ça la promotion ma ba invité bozo ça la promotion ba film té bozo partager té mais bino de vous mériter vous ça il est bino pour dala
Bon, mais il faut que ça ait des promotions. Il faut que ça ait des promotions. Babiso, même toi, nous avons sa personnalité, réputation d'ailleurs. Tout ça, il est pour des promotions. Bon, ça, il est promotion. Voilà. La ligue scolaire, le baboué. Na lali na ndoto na loti. Bazoka na bana mibali ya famille bota nyonso. Po balobela ba belle. Na lali na ndoto. So le motu na ma chérie, yaka na parquet, otanga ki komona nga, olobaki nga na lobi boy. Na lali na loti. Foto lala so na yo to lota. Oto le meba makambo. Na lali na loti, bazo papa na mibali nyonso balobela ba belle. Baza na 4 millions ba na basala bino. Famille bota boyo kanga bolo ba ke papa kuta lo bakite na lobi. Bana mibali na bana basi. Bazo ni na basala bino ni. Numéro 1. Bana basi ba oluka mwana mopana bali moko basi ba utiliser. Abenga yo na belle vidéo ba capturer yo na ye. Eza la mutakalisation. Eza na ngoka normal kaka boyo. Ba idée. Ba benga yo. Mutu mo ba uti poto ofuta na flat ba ibimio yo baka ko photo na ibimio wana ba basi ya famille boyo. Ta na ro ba ko fonga ba ndoi boyo. O papa kuta lo baki. Na lali na ndoto na loti. Bazolinga basala bana basi ya bana famille boyo. Donc bana basi boyo kanga. So ba bengo na téléphone. Mutu mo ba ye na colis. Yaka na sorti ke lo ya ko uswa. Ko kendeke. Lo bana ye aya place yo ça. Et puis ça là qui est dans le téléphone. Pour tout ça pas ça la bengue la bengue tiki ça va non. Ya ko ça ko le moi pe mutu ça dali mutu abie. Mais tellement que bo ba ina bema ka boyo ko lexi ba ko ni na bibi. Mais ko ça ka ikenge. Ngana lali na ndoto na loti. Ya bibale. Na ba ki be ba oli ko ba imige bino. Ona par rapport ya OK na mutu wana msima flamingo tona flat baka naona football bana mibali ya biso ezabu ko ba chepe ngaku ka chenga premier game la yo azokufa martyr na ba chenga premier game balobi papa kulutu wana ndoto wana papa kulutu na ba mibali no so batika na famille bota to ko sala ndenge nini babengi bango ya ko so akoli mwana mwasi kuna pe ba utiliser mwana mwasi ko to ba utiliser mwana mobali mwana mwasi ta koyo ka mwana mwasi ya ko so akoli boye na boye na boye ta bo kena ye soit ezali ba trikero ba beta yo ba imilio ba filmer yo soit ezali bo pomo kangisa ba ozale tu na ba bref mais ba imilio yo kaka wana na ndoto na lali na loti baoli ba basala ba di ba famille bota ba ba sa famille bota donc explication on a fait ça sur lobby de sima lobby d'émission na la mission na lobby de sima mais bato e bazo sala makambu wana ba bouger ngai na sutuki na wali na soma na ndoto na kwa kutaka ndio kopo ya bato yo bazo yoka na ko ba imie bana mibali na bana basi ya famille l'air est grave pour ça l'attention bana mibali ya famille bota bana basi ya famille ba peine ba téléphone ça l'a été o simba touche o na no simba te na vie Nicolas lo poso yo o ba bengo poso mbongo ba bengo so koli ba bengo fanatique moi c'est pela kana yo moi mobali oki mwana mwasi oki mwana mobali a etalini na yo na lobi et puis na bakisi shalom bana mibali poza le tengo ba famille magenga ba chenga premier cabine ba binyo benande photo ni donc Yesu Masiya donc ngane mnazo kufa kwa masumu na Biblia bana basi bache botu nangana bana basi bache nani bache mwana mwasa batulelo ayebine problème ite mwana mwasa batulelo azala na bitu pa makasi bache premier kabine na otaka komodete na okele mawa balabi yende mutali boso pe ba koingia na bana basi donc na bana bali bache gérer compétence pour pas pour famille bota na bana basi bache point d'interrogation lobi na waya taka ndio kombo na yeye mais bato ba osala makambo wana na so taka ndio kombo na la lo tabisusu
parce que ndoto wana en tout cas nasambelaki nzambe makasi nzambe ezongisa ngai yango mais soki bozozwama aventure eza aventure te nga bandoto nanga ekendaka pamba te botuna mama nanga kapinga oyo botuna famille nanga nga soki naloti ndoto ndoto wana ezalaka kutu ndoto ezalaka vision parce que kombo na ngai ezali ya batisi Jérémie lokwa na bomwana bayo Jérémie donc moi c'est Jérémie Kamyenge donc Jérémie 33:3 ndengai osali ya nzambe mutu mosusu ozomona ye aza ne tongo bongo mais eloko ya nzambe eza kati eloko ya nzambe eza kati. Donc merci beaucoup na bino tukolanda biso na Anti-Final Télévision. Merci beaucoup na papa na biso M pour l'opportunité. Merci beaucoup na famille Bota Mobimba, la maman chérie à moi si maman de la maman chérie à moi si puis famille Bota Mobimba à Londres, maman de maman de la ville de Bena na possibilité maman Anima Longa, maman Mapassa, maman na Élysée Longula na David Longula na Davina Longula. La personne m'a modéré. Maman Fifi m'a coupé depuis les États-Unis, famille Bota toujours. En tout cas, maman José Moussadoussou. Maman José Moussadoussou. En tout cas, voilà, nous avons maman famille Bota qui a conseillé. Et la botanité, la mitadine a déjà la tikié, famille Bota toujours. Et puis la botanité, Gigi Katema depuis Arabie Saoudite, famille Bota. Tombola maboko likolo Belgique kandi azakara ba jebelete bazakara ba partout tombola loboko tina Arabie Saoudite shishika tema depuis Arabie Saoudite na bosanité maman Esther depuis Égypte tombola maboko likolo sambela pona Belgique kandi ezali bitumba ya molimo ezali ya nzoto te sambela pe pona biso batoto lobela ka Belgique poete ndoto na ngai elekanga pamba te bazolingela bana na bana basi la famille Bota Babula Babé. Maman m'a mis sur le plus de Monaco, il est aux années côté. Merci beaucoup. Ceux qui se plaignent qui n'a image et montage émission, on peut merci à A12. Voilà, qui va pour la offrir un boulet pour la Moussala. Merci beaucoup à Issa Mamouma pour l'assistance et puis merci beaucoup à Bino famille Bota. Shalom, shalom, shalom. Merci.